Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur La Roche Show. Le lot osa à la cuisine, là on a une recette vraiment qui toko, recette vraiment facile. Nabi qui parce que ba te belé balinga kango, ils a li boke angolo. Li boke na biso angolo to sala on a épinard vert et to li on a makemba. Donc ils a vraiment yami pour na kosala li boke angolo. Ils a vraiment facile. To bandina na e bandeli to sokoli ngolo na biso ni to so asozonango. Tala vraiment vidéo ou bien au kozala décider. Na koloba mingi te wana to banda kosala la cuisine na biso. Ok les belles dames, le lot na e a poso na bino ngolo na ngana zo sala ngolo liboke. Donc nous avons vraiment un message belé dans posta qui na Instagram, pas de na qui oui la rose accepte ce comment ça la ngolo no ya liboke. Donc nous na e poso sala ngolo liboke za ka vraiment facile ngolo liboke za nango mutu passe mingi te et lo ka liboso to ko sala to ko sokola ngolo na biso ngolo na ngezo ya ko sokola te na kata ki ngolo na seka na frigo parce que pour ne pas la lelo pour l'espace de congélateur va quitter donc c'est ça que ça non salité donc ça te que ça propre to sokola ngo ngana bino bona ndengana sokola kangolo nanga tina suka ne tozala ngo ngana bino parce que le ça penza pas ngolo to kolia mona makimba na épinard vert. OK on a tout bon est-ce qu'on nettoyer d'abord ngolo na biso ya ngonde est d'abord important na pouvoir kangolo nanga na se na fongola mai nanga moto na mai nanga malili. Donc voilà, on a un ciseau dans la cuisine et nous avons un belly. Et le il faut nettoyer ngolo. Donc on va nettoyer. Donc on va là-bas ni nanga oyo. Ngolo na biso et le ils a vraiment salité, ils allient mutu. Donc ngolo nanga na sombi est déjà nettoyé donc ça vraiment salité mais le ko eza la vraiment salité za na mutu hawa parce que on se tire les nango pour poser ka kolongola ba kai ne to longoli wana après kolongola ba salité ya mutu. Donc on a kata a mi panzi parce que ba salité monsieur se bomba mara awa na mi panzi ko bomoni wana donc mi panzi na biso awa il faut kata ngo boye pour salité mo bomba na kanoni yango moi salité oza vraiment important pour la linga mi ko ouais so fona bi mi sa ba salité moni eza mo salité mo ko bomba na mi panzi ya kumbroni ya ngolo na biso na mi panzi wana que les belles ko bo remarquer que ngolo na nga eza ngolo déjà eza été parce que déjà eza ngolo moko déjà nettoyer na kata chasser et le côté kale ka ko nettoyer eza mutu dona ko nettoyer na kati mais na kati zaki non déjà propre mais zei pesa la quitter donc so bo remarquer même mai na nga ngolo eza mai ya zei mais ngolo misusu zaka vraiment zei il faut vraiment bien nettoyer aussi si ba zei nyoso mais oya nga eza ngolo moko ya bien eza ngolo déjà na sombi eza déjà nettoyer et nga mona nettoyer aussi mais da pa ngolo on ko ba ngolo moko facile pour nga na ko nettoyer. Donc mon est vraiment des mailles nanga et comme il propre donc ngolo nanga teli. Donc comme vous remarquez on a des belles dames ngolo na biso vraiment à teli. So et le qu'on ça là na ko cha vinaigre donc vinaigre nanga c'est le vinaigre ya pembe vinaigre ya bloko donc on boit qui vinaigre nanga na ngolo comme bon moni voilà. Na baloli yango donc pour vinaigre ko aider au ngolo na yo abimisa encore ba graisse nyonso donc ba zei wana nyonso vinaigre ko aider yango et na sokoli encore pour la deuxième fois pour vinaigre na nga nyonso elongwa pour na pour sauvegarder vinaigre na fiche na nga te
Donc voilà les belles dames, bon, on est vraiment des fiches na biso et commis vraiment propre. Non tika mo boité, non tia nzela. Pona et aider ke ba assaisonnement nanga ekota na kati. Pour na tika mo boye ezala na kati nango ezala maleli. Mbisi nanga na osala ngo na tongo parce que na pour ça que be pisse nanga ekota na kotia be pisse nanga na kati ya mbisi nanga e na kotika ngo evanda ti e atokoya kolamba mbisi na biso mais pona siko to sokoli mbisi na biso to tia ba assaisonnement nyonso na kati ya mbisi e tozokende tape par tape bon mona ndenge ekokoma. Donc voilà les belles dames, ce que tu veux pour na kotia assaisonnement na ngolo na biso étape ya liboso to kozala nango na ngolo nanga nazali na litungulu nanga na okabula ngo na katika zaki litungulu mobimba te donc na okabula litungulu nanga soso na katikati na tie litungulu nanga et tozali na tangawis na biso ya fresh donc na sokoli ngo déjà na kati na ngolo ba puso na tiango na monette nanga na kotia tangawis nanga nyonso te donc voilà on a tché et coquille et awa tozali na cube magie moko donc cube magie nanga na tché na kati et nazali na ail nanga na sokoli pe na ngoli ba poso ail nanga fresh na tché 4 ail nanga na kati et toza na ndembi nanga pe na sokoli yango bien na kokata ndembi nanga donc na tiki ndembi nanga donc ndembi nanga ezalaki donc ndembi nanga ezalaki denzete et na tiki nzete nanga o moko makasa o moko boye bali pourquoi na tiki pe litungulu nanga oyo o na posa te et toza na posa tomate naza nango fo tomate ya fresh nde naza nango posa tomate on naza nango za tomate ya fresh na longo leloko nanga likolo o ebeba et na kokota tomate nanga donc il faut vraiment kosala ngolo na tomate ya fresh ngolo bongaka na tomate ya linzanza te donc le bon kana tomate fraîche naza des tomates na ngai ya nde na kosalela parce que naza mwa ngolo nanga ezebele tomate nanga o bozomona keza koma ya kotela te ya kotela makasi non eza koma ya kotela makasi te mais eza quand même de bozomona wana mais eza te keza tomate etela makasi wana te eza bongo te et to kende sko ko mélanger biloko na biso nyonso o to tie na kati awa ngisi excusez nazangisi ko boaka comme on a céleri, on a céleri outil na congélateur, na boka céleri na nga na kati et na okenda ko konika, on a tia céleri comme on est belete, donc na nga moi céleri na ngole ça la kango bien, na okenda ko konika, au bloc on a kisi bino, comme na tia be épices et belete, bon moi prendre be épices na nga na tia et tango normal. Voilà ce que tu me mets sur ko ngolo na biso bien nettoyé, bien propre comme bozomona wana et to ko bois kilango assaisonnement na biso otoniki. Ce que tu vas mélanger biloko na biso ngolo na biso donc c'est vraiment comme on dit que tomate nanga bimite que bimi rouge comme même si il faut tomate mo que c'est le quoi que tela mais tela vraiment bien té donc il causera bien parce que nous avons besoin que ngolo nanga ils ont la soupe nango ils ont la rouge nana pour ça bon té donc si on a ngolo ils ont la soupe rouge on a tomate na yo normal que tela mais ngal ngite que soupe nanga za la rouge bon mon ndina salaka ngolo nanga soki olingaka pilipili tango tokati biloko na biso to mélanger biloko na biso okocha pilipili na yo otuti na yango ensemble mais nga na tie pilipili na nga na kati ya assaisonnement na nga te parce que naza na bana na nga baliaka biloko o nga na liaka so so na tuta pilipili na kati bakokolia yango te po ezala trop pimenté so yango na tie pilipili na tie pilipili kolo mais pilipili normal mais soki olingaka pilipili bolinga pilipili na libota na bino okonika ni toniki bepisi na biso oniki yango na pilipili mais nga na tie bongo te sema pona bato balingaka pilipili wana na koya kocha black pepper bobi kinga na black pepper to balana déjà donc na kocha black pepper nanga comme bomoni et na koya kocha muscade et belete muscade seulement un peu comme bomoni wana donc muscade enekate après naza na fraîche nini citron donc citron nanga fraîche déjà na fini bomoni déjà pété non na fini yango déjà ça va donc bon nga noter na kati za nango bien na fini yango déjà bomona que ça pété comme déjà dans c'est déjà soupe là on a ko sala ce qu'on a ko katango voilà
bouton to kati citron na biso mun na kati za nango bien on eza kapo so ndeza na problème mais na kati za bien et na kofina citron na nga na kati nangolo na linga mingi ko salela biloko a fraîche so bo remarquer na la citron na salela ka ya mai mais na salela yango te parce que nangolo na linga mingi na salela biloko o ezali ya fraîche donc na linga po ekota po ngolo za la vraiment moins compliqué quoi na linga mingi biloko a fraîche vraiment qui ekota vraiment qui biloko kaka on a salela comme d'habitude so ta la cuisine nanga bo biloko on a salela ka donc là on a salé citron na vraiment ya fraîche après to ko balusa to sangisa biloko na biso donc ce ko banga ko lamba ngolo mais quand nga na sali comme ça les belles dames au tiki na commentaire na c'est donc on va tenir que la rose merci na recette pour la kisibiso et là vraiment simple mais c'est bien habitué te bébé balinga lamba ngolo te parce que la kazeille et tout mais bangolo monsieur comment na ngo facile déjà ba sokola ngo pour na biso bouillon na nga ya poisson na linga ka mingi so na so la poisson na tia jumbo ya poisson mais ce qu'on est peut no jumbo à soso ils ont un problème te mais moi na linga ka mingi so na sa la jumbo na nga ya poisson ça la kango vraiment nice mais quand on retike la nga commentaire donc on a tia jumbo ya poisson na tia on 2 cuillères et to ko balu ça na komeka siko mungwa pona za la sire soki mungwa nanga ekoki bien mungwa nanga ekoki te siko na moni ke mungwa nanga ekoki mais eloko siko na sala lokwa eza liboke na ko chape susu mwa mai nazo bakisa siko mungwa tuko na bakisa bouillon te nazo bakisa mungwa na bakisa mungwa muki yango eza vraiment important il faut toujours komeka kabiloko avant que on bakisaka donc ozo meka na monoko no yemoko ndenge ya famille na bolinga ka mungwa ezala donc ngala moni ke ndenge na sali mungwa ko mekoti vraiment te na ko chape siko mungwa na nga normal mungwa biloko et c'est tout pena balusi akomeka encore mungwa siko vraiment na sepeli mungwa nanga siko c'est bon na sepeli makasi donc ndenga mungwa nanga peton na bakisa ngo mai mungwa nanga c'est bon pona siko le bedam to tika mbisi na biso comme ça toya après 2 heures de temps mais pour na siko to tika mbisi na biso ekota na no be pis auto che to koyeba eloko ni to ko cha avant que to kanga liboke na biso mais pour na mbisi na nga boye esili na kotika ngo bo pona ezo edenga to na vandisi ngo ba assaisonnement na ezo kota na kati ya mbisi pour ce ko sali ngo mbala moko kangi ngo liboke mbala moko lambi ngo okomona ki assaisonnement ekokota vraiment na kati tembisi ezalo malili mais ce ko sali ngo kwanga na sali o sali ngo na tongo o tika ngo evanda e ba air moko tongo ba air o lambaka o yokokanga mbisi na liboke o lambi ngo okomona ki mbisi na yo assaisonnement ekokota vraiment bien na liboke na ngolo naza na makasa na ngai oza makasa na nga kwanga na kosalela ngo donc naza na makasa na nga kwanga bona bomba kama pena tia na congélateur le quoi espace na congélateur ezate na bomba ki on mena ko sokola ngo bien avant que to salela makasa na biso kwanga na ko sokola makasa na nga kwanga pour naza na ngo posa po to salela ngo liboke na biso ya ngolo. Donc ce que pour l'ingi pe makasa o bateka ka pour na maboke o ki kosomba baza déjà makasa bateka na ba congélateur ko somba pe yango za na problème te mais nga no sela na nga makasa na nga ya kwanga donc on a kangela ngo pe liboke. Donc voilà les belles dames bomoni ndenge na sokoli makasa na nga kwanga donc makasa na nga kwanga komi nga peu près to kozongela sikoyo mbisi na biso eza aboé déjà to asozona ki mbisi na biso. Après 3 heures de temps, ce que tu as lamba, tu as mis sur la moto. Donc voilà, mis sur la donc côté vraiment, mais pisse n'en bien parce que tu as saisonné qui ont déjà avant. Bon, et côté vraiment épice très bien. Donc au ballon là du sous. Donc on les a vraiment facile, mais il faut que lamba na mutema rokita. Faut pas que lamba na mutema mbangu. Ok. Boye besusu ke litungulu nanga o etikala ya muke ona tikaki na kokata litungulu nanga o etikala wana ya muke ya munde na kokata litungulu nanga
qui est là pour ce que tu as été parce que bébé qui a vraiment aime alors vraiment fan de matungu la minene na biloko. Donc voilà. Matungulu na ngata na kati na ko chango likolo awa. Yango to chaki ndambu to niki e ndambu to kati nde bomoni. E tozali na ndembi na biso o etikalaki pe o amukie oyo o etikalaki yango to kosalela to kopata pe ndembi na biso. Et na une ndembi nanga na déposer. Voilà, et comme biso boy comme bomoni donc to chili tungulu ndambu o etikalaki wana to chepe ndembi na biso ndambu o etikalaki et to kozo siko mafuta. Na ju mafuta nanga na koche mafuta mingi te. Donc to che mafuta na biso nde bomoni. Et to mélanger. Donc, il y a vraiment les belles dames. Donc, on a plus de moments pour ça pour lire. Donc, on n'a même pas zé na kata milisi ongolo. Il va même pas que zangolo parce que on nettoyant vraiment bien. Comme biso boé, to kozang sa te ko boka mbuma na biso ya pilipili. Soko lia ka pilipili te otiki, mais soko lia ka pilipili o ko boka mbuma no ya pilipili ndenga na zo boka. Et voilà les belles dames, na mbuma na pilipili na sokoli ya ngonde to kocha. Mbuma na pilipili toujours eza na nzete na oyo parce que na tiki yango pona za na bana na ba olia pe fish. Donc c'est ça que na tiki yango na otobola ngote na la toujours na nzete opo eza la makasi te mais eza la toujours ka mwa goût moko na kati ya biloko wana. Ngolo na les belles dames na posa ke eza na soupe. Donc eza na posa te ke ngolo na eza ya kokauka te, na posa ngolo na eza na mwa soupe na ko bakisa mai kaka normal mai ya pompe na bakisi na kati ya ngolo na biso po eko aider pe po na ngolo elema nde bomoni wana po na posa te ke ngolo na eza na ngolo ya mai eza na ngolo ko kauka non eza ngolo ko kauka te eza ngolo sauce ya mwa soupe kwa na ko koloba sauce te ke ya sauce mais eko na mwa soupe bokomona nde eko bima lokwa na bakisi mai nanga eloko na kosala na ko goûter mungwa avant que na kanga ngolo nanga po na la sire ke mungwa na eza toujours c'est bon. Oui, pour la mungwa eza toujours c'est bon. Donc otika boye siko to kende poto kanga liboke na biso ya ngolo. Pour na kokanga ngolo nanga na posa ko na papier aluminium. Donc on peut fongola papier na aluminium. Donc pour moi il va manger dans l'autre papier na ngali ni papier nana pour moi il va manger dans l'autre papier na ngali ni pour na na posa te ke sauce na ngai ngolo ekwe no sona cité. Donc ça yango comme ça. Oups, sorry. Ça yango comme ça. Comme bomoni et donc o ekwa kolanda ekozala makasa nanga o na sokolaki po boyebika ke kosala okokina po kosala ochemba moko ngolo awa o olambi donc ochena fourbe to kisino kosala mais bobika ki makasi sala ka ngolo gumu susu et puis ça ka liboke gumu susu donc yango ndinga nazo sala maboke nanga nazo sala la makasa nanga kwanga mais soza na makasa te ko kosala toujours na papier aluminium eza na problème te mais nga mi ko sala ngolo na makasa parce que makasa sala susu ngolo donc makasa sala susu liboke goût donc c'est ça que nga ngolo makasa sala susu liboke vraiment goût et comme ça ka liboke kitoko donc on a cassé. Donc ce qu'on a dans ma casse, on a bomba on a congélateur comme on a dit que le congélateur on a dit que ça a quitté, on a bomba on normal comme il y a un bon on échanger mon couleur comme ça mais pour nanga ça va donc on peut toujours que ça les lango au soko yango ça le mettre bomba dans congélateur au moins ça toujours sika. Donc pour nanga ma casse nanga boy c'est bon donc est-ce qu'on peut classer misuni na biso nazo sala kaka liboki moko mbala moko na sala de maboki te na na dengolo mais nazo tchonka mbala moko liboki moko non c'était que na sala maboki belé te. Mais au coco kaboula non ça les maboke différent donc ça dépend quand deux mots colingi nanda. Au coco ça la muso che pilipili muso che pilipili te mais na sali ka moko mbala moko.
kobwaka piment na biso wana. Et eloko na kosala na kotombola makasa nanga na pesa ngo forme avant qu'il n'abakisa sauce. Nous sautons la sauce pour sauce nyonso kokoya. Nous allons comme un la sang. Bon, c'est vraiment facile. Ce que je dis quand on a les beautés, l'anda vraiment denga na lola kesa. Et là vraiment facile. Bon, tant on comme biso et comme biso comme ça de bon c'est le loco la sang parce que aluminium ils ont qu'à former un sur kochango. Ce que tu vois pour bâtir ça c'est quoi? Sauce na biso o yangolo tikalaki, likolo yangolo na biso. Donc voilà, bon moni bozomona vraiment ndenge ngolo na biso e kangami soupe nyoso za na kati soupe za te keleki libanda ko to kokanga ngolo na biso. Et to kangi. Bon moni c'est vraiment facile na kanga na liboki na ngaboye. Donc pour nanga c'est facile ya kokanga bo bantu bakanga ka batingo na kati ya bol, ça dépend quand ndio omonela o ayo facile pour na kokanga. Mais pour nanga il est facile comme na la kisibino comme ça. Donc, nous allons sûr que sauce est à libandate. Donc, nous allons sûr que chasser nous a bien protégé. Sauce est à libandate. Bon, moni, ngolo na biso et quand on a mis comme ça, les bouquets na biso ngolande bon moni. Ce que tu okende, ce que tu chamai na biso ya moto pour na to matisa ngolo na biso. Ok, les belles on a tiens zoom nanga comme na za zoom nanga ya mwa munene makasi ya ngoyo e ko sala ke liboke nanga e ko tana kati na ko tcha ko mai nanga na zo tcha eza mai ya moto mai ya ketchup ya moto na on est dans ko tcha na kati nzungu to tcha mai ebelete to tcha mai na biso la quantité moko ke ya se date ke mai ngolo e dindi e mai le kiango le ki liboke na te fond mai eza la se na relaxa bino. Maïnanga, c'est comme ça, comme vous moni vraiment, on un peu pour ça, pour mona. Maïnanga, c'est comme ça. Les amas est belleté, on est maï comme ça, on a les sous, les amas maïnanga moto, mais on a les sous qui est au encore ma casse pour la d'une disangolonanga. Donc on dit que angolonanga mbala moko bongote. Ah, parce que ton tient ma fouta, on appelle ça chaud. On tient ma fouta nanga. Ah ouais, oh, et on est tous les sucre épinard na biso, épinard vert. On appelle ici à faire. Ok, voilà. On a maï na biso vraiment etoki. Pour moi, de maï na etoki. Na quoi est-ce que vous côté ça liboki nanga? Et na kozwa liboki nanga na bindisi yango na kati ya nzungu. Bomoni de mai nangeza assez liboki nanga eza likolo donc bozomona ndeza mai te keza eza ti likolo mai eza likolo te kezi puis liboki nanga te donc mai eza na sende bozomona et liboki eza likolo donc au finika liboki na biso to tiango na 16h20 donc on va checker à 18h20 donc il faut vraiment liboki na biso etoka mai nyoso o to tient vraiment ekiti. Donc parce que ça ngolo faut à la cirque et beli pour ceux qui beli to fongo longo za mombesu donc on peut on conseille le bon passe donc il faut vraiment tika ngolo no boy etoki moi ata pendant 1h30 ça dépend à réchaud non des ala kamakasi ata 1h30 au 2h du temps au tika on to mai non nyoso vraiment ekiti donc moi pas que mai c'est sur la nzunde au fongo du boké na ro et ça vraiment important pe tchango na moto makasi ko tcha liboké te na moto mo ya pete il faut moto za la vraiment makasi sentir vraiment que les autres quand nous on a bon et autres comme casse, ok? Si on a mon qui m'a foutu à échauffé, on fout à échauffé, on a allé na litungulu na na kati et na allé na ndembi, na kocha on a kati litungulu, na kocha on a kati ma futa. Mon ndembi na ma le pèse délai, donc ça ndembi na ma nya sortir.
donc na otika ngo boye et les mbandambu avant que na bakisa eloko mosusu. Donc le bel dame moni vraiment ndenge biloko na ngai na salaki matungulu na ngai na ndembi na ngai ndenge vraiment elembi, donc ekalingami vraiment bien nde bomoni wana. Ce que tu vas kobakisa pilipili na biso oyo ezali ya couleur, donc oyo ezali pilipili ya jaune, vert na rouge, tu vas kobakisa ngo awa na mafuta na biso. Les belles dames na mwa mbuma na ngai ya ai moko, donc na opalola yango awa mwa mbuma na ngai na ai na opaloli yango na bakisa nko mbuma moko na paloli yanko mbuma na ngai moko, donc eza lokola tie de mbuma ya ai. Et voilà. Moi moto moke et nakoya kobakisa sikoyo épinard nanga. Épinard na épinard na somba na Aslan sovanda na UK, épinard na somba na Aslan, épinard batika mo na congélateur de bomoni bongo yango nde nalinga mingi za épinard nanga préféré. Donc nakoya kotia épinard na ngai na kati awotia nyakala na niveau. Donc natie épinard na nga na kati et nazo balusango comme bomoni wana. Donc natie épinard na nga nyonso na chassé, donc natie nyonso batika ngo ka 1 livre, donc 1 livre a na asla ezalaka vraiment bien. Sono meke épinard ote na bamekango oza décidé ezalaka vraiment bien. Donc loko épinard na biso za mwa malili totika siko légume na biso etoka vraiment après tozonga tomona nde siko eloko nini tokobakisa ndenge nini tokosala, d'accord. Voilà les belles dames, on a zongeli pour mon ndenge épinard nanga, ça toujours vert. Et épinard nanga siko epanzani bien, pour mon vraiment elembi. Donc elembi vraiment très bien. OK les belles dames, on va kobakisa o ezali bouillon nanga, eza bouillon na somba on a Tesco, eza bouillon ya vegetable seasoning, de bomoni wana, ezala vraiment bien na ninga ngo pe mingi, ngolo mbelo mingi na épinard. Donc na ochango na ocha bouillon nanga wana, pour na ocha pe mungwa te, donc voilà. Pour moi, la demandé épinard dans des vraiment pété, ils ont toujours vert. Ce qui se colle ce qu'on a solo, on a solo au bois qui n'a kati et ça n'a pas vraiment bien. Maintenant, on a solo télélo. Dans la moi, mbis n'a pas au cas moukier. Donc déjà, pour laver la tête qu'on a congélateur. Donc on boit comme mbis n'a pas au cas olo. Et ça, on a moi solo na kati. Nous avons un belleté, donc ça a moukier. Pour épicer encore moi solo. Donc voilà. Nakoya kocha likasa nangai ya solo. Na éviter pourquoi on dit likasa solo na épinard. Donc na mona ça la bien. D'abord qu'il y a au moins likasa solo. Na bossa ni kocha likasa nanga solo na nini na ngolo. Na bossa ni kocha likasa solo na ngolo. Donc ce que ça likasa solo non avant que kanga ngolo non les belles dames les casa no solo, na bosa ni kocha les casa solo, na yeko rappeler ka siko, mais c'est pas grave. Donc voilà. Comme biso boye, siko to tika on teke zaka ka boye to bakisa mai. Mai na ngami ko bakisa no la ngami ko sai la mai ya moto mba moko, na tena ndo suma ya malili na tia min ka mai ya moto pour bloquer déjà moto. Donc na tia mai na nga ya moto wana, pona il faut elemba bien pour Pablo Rostochek est belle bien, donc photo bakisa moi mai. Donc ozo bakisa ozo tala. Maintenant on bakisa encore.
Donc voilà les belles dames. Moi niveau mandenge épinard na biso komi. Tokozo skombu na biso pilipili, pilipili na nga ya vert, na tokolate comme d'habitude, na bois kango wana, na komeka na ba soki mungu wana nga ekoki. Mungu wana nga ekoki te, eloko na osala na obakisa cube manger moko. Donc je cube na nga moko na kati. Et c'est tout, on dit moto na tia moto na 4 pour na ebela na ngo balembe parce que 6 les choses là ils ont vraiment makasi. Donc voilà, pour mon niveau mandenge et puis dans la biso et commis les belles dames ils ont bela toujours vert. Donc ils ont vraiment bien de mon niveau là mais que puis na Rolanda pour aux vraiment décidé ce que le roman la salle rapport puis na nga etika la vert. Na fini ka ke pinard na ngate. Donc fini ka monter tie ko bela moto kiti. Après, nous avons pas qu'il va faire sur le monde, on a fini que pinard, on a petit cas toujours vert. Mais les arbres, on a fini cango et puis on a changer comme un chocolat et dans les angles tout comme chocolat. Donc, on a vraiment posé une tablette qui est ce que dans la couleur à vert et ça la vraiment qui tourne la sani. Donc c'est ça l'antique et puis on a les autres cas, on fini cango mais ce qu'on dit qu'on finit cango là yo, ils ont un problème mon côté. On a tout à l'heure. Donc voilà les belles dames, Toyota les pinards nabiso, ndenge komi. Donc les pinards nabiso vraiment et belly biso bien. Donc il a vraiment pété comme besoin mon wana mais quand on a ndako au cause la décider mon wana biso c'est bon. Donc I love it. Et puis non on finit quand monter comme même c'est bien bon monde de commis et comme biso ça toujours ouvert. Donc on finit quand monter non ti kango kakata la réchaud à likolo boé mais on finit quand monter. Donc total la siko yo les bokeh la biso tout à ce qui m'a équité comme parce que ça fait déjà 40 minutes que les bokeh la biso dans la moto. Moi, il a vraiment équité, mais tu retires qu'est-ce que le bouquet d'habitude pour 1h30. Donc, ça fait déjà 40 minutes aux états 1h30 sur coquille. Tu aurais sous ce côté le bouquet d'habitude. Mais moi, autre chose qui vraiment les bouquets de mon wana, moi, vraiment équité. Mon moi, vraiment équité. Donc, voilà, nous à tout à l'heure. Oh, ça va vraiment m'aider parce que ceux qui exécutent dans le boko, ils ont ma belle ma casse. Il a vraiment moto. On a vraiment mené. Le bouquet nabiso vraiment c'est comme ça. Ils ont toujours la sauce. Ils ont toujours la sauce. Puis nabiso ils ont toujours le colo wana. Ils ont parce que ça vraiment moto. Moi na fungola makasi c'est une unité sauce mio sur kokoya. Ba maman le bouquet nabiso ngolo vraiment yango yo piment na ngai c'est ça. Donc piment nanga elongwe mbuma nango te donc eza toujours wana likolo nde bomoni biloko nanga vraiment na kata ki ba matungulu nanga elembi na ke liboke nanga eza toujours na sauce les belles dames to koluka skoto chango na sani donc toi j'en ai épinard na biso na plantain donc musuni na biso c'est comme ça et beli vraiment na sali na moto et sali presque 2 heures donc presque 1h40 comme ça la moto na make sure vraiment que musuni nanga vraiment et beli. Donc voilà les bouquets nabiso ngolo so to liango comme ça lelo ngai na koliango na kwanga et Ems a kolia comme ça na makemba nde bomoni vraiment. Donc c'est comme ça les bouquets nabiso c'est comme ça. Donc au moment vraiment qu'elle les bouquets nabiso et beli misuni nabiso ça toujours mobimba misuni nabiso panzanité bozomo na vraiment que misuni ça toujours mobimba pe et dans la sauce ceux qui olinga ngo dans la sauce té comme na lobaki okoki kolongo okoki kokota ngo na four et kauki mais comme nga qui na lingi dans la sauce na lingi ya ko kaukate c'est ça qui na sala ka liboke na nga comme ça. Donc voilà les belles dames le qu'on a tout sali lelo yango yo recette nabiso ya épinard plantain Nangolo ya liboke. J'espère que bobaki c'est un plus de bandaku. Donc j'espère que recette oyo et c'est sibino. Merci beaucoup na bino nyos bozaki wana ebele pour na kota la vidéo oyo. Ce que moni que vidéo oyo c'est pélicio ko bosonate ko aimer vidéo ko zala abonner na la rocho et ko sala nga bien makasi ce ko na question moko au moni que comprendre te tikelanga na ko zala wana pour na ko répondre bino au moni vraiment ndenge liboke na biso et bimi sauce eza toujours donc on a vraiment il a toujours la sauce nabiso wana donc ça va et misuni nabiso pe elembi donc misuni nabiso vraiment elembi to komeka misuni ngana bino ensemble les belles dames meka non le bamingu te
Non, bah nous, on peut pas ça là. Merci beaucoup na bino so toujours na kota la Roche Show. Merci beaucoup na bino obozo partager peso sala ngai bien sûr koza mutasika zala abonné na la Roche Show oza welcome na ndako ya la Roche Show. So koza na Instagram na nga na Instagram eza la Roche Show e ko sala nga bien mingi kuna bisika to posta ka bloko nyonso ebele kuna de presse okomona nga na la Roche Show. Merci na bino so nzambe azala na biso abomba biso wana tokutana no mokolo mususu tinate e communatina. Bye. Hi Cedric, how are you today? I'm very fine, thank you. So tell us a bit about yourself. What do you do? Well, I'm an insurance expert. I'm a financial advisor. I help people when it comes to personal protection plans. So what we do basically, we put in place a financial package in case they have got an accident, sickness, or they fall into unemployment, they get made redundant. We make sure that we can provide some financial support for them and their family so they still can have a normal life. And we do different sort of packages aging from income protection, critical illness, life insurance, mortgage insurance, home insurance as well, building and content. We also offer private medical for people that do not want to rely on the NHS and want to get private treatment. We can help them as well. So we've got a different range of package, and we'll also help people in terms of mortgages, investment, and because we kind of expand now, we've got a bigger group and everything is going quite well. Okay, so how do you think it impacts the community? Well, I believe that can impact the community very positively. Why? Because when I started 9 years ago, I was on my own, and now I managed to build quite a big team of about more than 100 consultants with different nationalities, from English nationality, Portuguese nationality, Nigerian, Ghanaian. I've got a different range of people around me, Congolese as well, because I'm originally from Congo. I'm a son of Congo and son of Africa as well. So I've made sure that every sort of nationality work around me, so everybody around the globe, like live in the UK of course, can benefit from our services. And what we do basically, it's a tailored product, so we make sure the client comes first. We look at their affordability, whatever they can afford. We make sure we can put the best possible package in place for them. So it's never about us, it's always about them. We make sure they understand what they're doing. We give them advice. We don't just come and say, okay, this is what you're gonna do, this is how much you're gonna pay. No, we let them choose the product, the affordability. We design the product according to their needs as well. So it's a very exciting moment it's a very exciting time because we're entering 2020 very soon, and my aim is in probably about 5 to 10 years to have probably 80% of the community covers on a Unishow, because I believe it's possible. So we have an option as well to have more advisors. So we're doing a recruitment, but of course we have to do proper diligence check on the people, and if anybody believe out there that they have what it takes to become the next generation, the next me, the next Yannick, the next Noah, the next Shuruk, the next big advisor, like all the people that I've got around me, we've got an opportunity for them. Okay, how can our community benefit from it? Well, they can benefit from what we're doing by contacting us with my number that is below at the moment, or they can also send me an email which is there as well. And all they do basically, as soon as they contact me, if I'm available, I'll come myself. If not, I'll send one of my advisor, one of my loyal and trusted advisor to come and help them. The good thing is we're all around the country. I've got people all around the country, Manchester, Birmingham, the South, anywhere. So if anybody from anywhere in the UK believes they need my services, they can contact me and I'll make someone available, if not myself, and we'll come and have a discussion and we'll tailor the product for them according to their need, and they're happy. So there's a lot of benefit. The benefit is you get a free advice. It's completely free of charge. We come, it's a conversation that we have. Once the conversation is finished, if they're happy, we do something very, very lovely and positive for them. So the benefit is there for them. Well, Cedric, it was a pleasure talking to you today. The pleasure was mine. Hopefully the community can benefit from this information.